À mon endroit a aussi sa mandat au Caméra. Maintenant, la prophète, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu mon arabe à Liwa. Maintenant, mon ami. Et mon arabe danger, mon soutien. Danger n'est pas nous sommes danger ou on a un sali parti à Liwa. On a déjà dit qu'il y a un bango kota na webi sa bango papa utia bosso avanda. Même pas bosso tika. Beta tipo, moi c'est invité tipo. Le tipo sur route na beta pinda. Muda pembe nanga wa beta ngawa te. Siko abo beta ngawa. To ba deni les singa dane savna téléminé na obuke même di boko. Na buke on a tchoma. Oh, na buke. So beti po beti. Na beta yebo. Na safo. Ngosela obaba so ba beti na gauche pesa droite. Tenga za bongo tenga obeti na beti yo. Moyo katinga izaka weyo droite ovaninya. Il n'est même pas député. Il n'est même pas député. Daniel Saf. Azad député. Azad élite. Azad député. La obeta yengana. Daniel Saf sportif. Ngana sportif na obeta ye. Comment sportif to ça? Na salaka. On a qui profiter à lobby qui est un artiste congolais. Et à lobby fallait à Robert c'est yemo abeta basi, abeta basi na ba Kenya, yemo abeta basi, à Samana basi, on a ba viol bani c'est normal l'association ils peuvent l'accuser. Bato ba ok n'est pas fallu pourquoi ba association ba ofunda ye. Dans mon va bien on est belé là. Mundele ba association mundele ba un impact. Yep on a fallu mwana. Didiston. Or Didiston aza mwana leki na ye mwana ye. Leki na ye parce que même ina nanani. Kolo nyoso de ba ocha ko. Ocha magoda. Oyo ki on fait. Bona yo patende nan ngando. Nangando tu na mutu. Magoda. Na mutu na maina makila na tala rapi. Magoda ngo ya ngwana so yi magoda. Magoda ngolo ba. Ngana yebi magaboda. Quitte appart, Pichu kitenge appartement. Kote kandako, mpe kolukele ndako akofutela toko somba, ezali mosala na ye. Na yango, kokene mosika te. Contactez Bisso na 07 58 64 31 46 ou na 07 51 43 21 26. Quitte appart, Pichu kitenge appartement, yende kolo masolo. Pona kofutela, toko somba, kokoma propriétaire. Email dynamis119@gmail.com. Pichu Kitenge appartement. Contactez Pichu Kitenge sur le ligne bien sûr le somba ndako kitoko. Sur le somba appartement ya kitoko avec Pichu Kitenge kit appart pour zanda qu'on a yo kitoko. Na Île-de-France Mobimba. Location immobilier avec Pichu Kitenge kit appart. Si les allées m'assurer la kitoko. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. Michael Okamba,
Mike Lokapa. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci, surtout dans bateau tout va disposer à temps pour nous Hollande Bissot, pourquoi pas. Un bateau va partager et puis un bateau va commenter. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de partager même plateau, de recevoir pour vous aujourd'hui Denis Lessi, le prophète de la nation, prophète appelé Sarah prophétie, puis Salamaka. Avec lui tout au long de cette émission, je pense que tu as tout sauf rien aux actualités. Namaramo et Talimboka, pourquoi pas tout bêta, les solos, il y a accord Oyo et Utaiko Salama, pourquoi pas tout sur la paix Marambo et culture congolaise, pourquoi pas aussi tout sur la religion. Il y a Mboka Congo avec le prophète de la nation. Un grand merci déjà à Dada Ulungu, na Suisse. Dada Ulungu, pour la bengaraï maman sociale. Merci pour tout, Dada. Merci aussi à Drey Mabaya, un bon tonton. Il n'y a pas de comme toi. Drey Mabaya, big salutation à toi. Merci à mon ami Megra Mangwana, les banquiers. Au Parolanda Bisso Siko, Richon Tessa derrière la caméra. Soit à la même morale à fond la Bisso, ça va vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonsoir. À prophète de la nation, bonsoir. Denis Lessi, bien habillé, hein? Prophète de swag. Oh, ozo qui n'est pas tonga, tozo qui est fête. À quelle église? Kula tamakasi boy. À la mission. Non, mais on va tout le monde on a bétonga terre. Mais sinon, bonne santé, bonne évolution. Évolution santé, ça va grâce à Ndambe. Le reste, tout à l'heure, mon kilende est au tambour. Elle va montrer cher. Oh. Quartier? Quartier, oui. Denis Lessi. Et puis, on monte au Bimano, on a bon Zambé, au petit pénal. Sinon, bien à Dubaï. Oui. Dubaï. J'ai fait 10 jours à Dubaï. Oui. Bon, Denis Lessi, il a raté. Nazaki Kuna. Non, tu me faut bêta à Dubaï. Moi, je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis, je suis à Dubaï, mais non. Tu es à sous-sol, non, sous-sol, les alliés. Je suis à Dubaï, les alliés. Bon, tourisme, mais même. Mais ça va. Ah bon. Voilà. C'est pas quand même donc ok. À moi tout ça là vraiment bien. Et prophète Moi non, bien moi nango okoyo kango venir roi moi. To ka chaleur mais okoyo ka clim na mboka. Mais non mais faut beta tout kuna pena batuninga yo tena ok nazoko sauter nazaki na Fideline Mboyo mama présidente ba warrior tuninga mais na mona ko tona Denis Lessi akobeta tatu na Dubaï te so ba biloko mais et convaincre ngana nte Dubaï non convaincre te ah non mais ça lo bien so beta tatu au mona mboka na cadre ga mona mboka na bi ko linga ngote mais na cadre ya ko mona mboka mais sinon boni tonga saison avancé bien qu'il te bien dans la semaine et tondi bon donc mais dimanche la semaine c'est bon. Ah bon mais va déclarer aux autres à la trop une église ils ont mentor. Oui non c'est faux moi je suis là mercredi vendredi dimanche je reçois les gens jusqu'à 22h type à 19h donc qu'il te sili 13h na keti 19h na ya baba bakosi mon pas de l'impate boye bana matete nde bayebisi ngai bana matete bayaka te bana matete pe bayaka te bon bayaka te rara mais ba séminaire ezate nde to komona bandeko mosusu séminaire eza eloko programmé eza eloko oyo il faut eza programmé na sala biloko wana n'importe comment te nateyaka chaque jour mpa na nga campagne ya chaque jour
donc pas na ngai ezalaka te campagne ezalaka chaque jour. Campagne ezalaka chaque jour. Chaque jour po jour oyo nga na ozwa micro eza na stade. Ok. Bamiracle mpe esalamaka chaque jour. esalemaka ko. Baprophétie mpe ezalaka chaque jour. Bon, prophétie ça dépend ekobeta 3 4 5 mais miracle ezalaka chaque jour po il faut bato bavivre nzambe yango omoni bato baye. Ah bon. Mais écran prophétique apparemment ezotalaka trop côté ya baartiste et musicien tobengaka bamisien profane. Non nasakoli bato tu nasakoli président côté ya religion ya bonzambe. nalobi na préfère te moko bapaster moko akufa kala te yayo emonaka baliwa me na omona ni emonaka badanger mosusu te danger nete nini teyebisanga nyonso danger wana yango wana esali parti ya liwa po bato mosusu bamona onzela eza nango normal motu to problème ya te problème ya te kasi ono artiste moko monene akufa awa nasakolaki ministre azalaki liwa loba te awa nasakola ministre olonga na gouvernement babotantaka na yo kaka ekoki mpe tout droit ndenge omoni problème ya te te nabi oyo bato te yo lobaka de olobi problème ya te lokoya batantaka sikambo te totante esimbi likambo te bamikolo nzambe alakisi yo te mpona basali na nzambe non nasi naloba ye deja nako repete te nalobaki nga mpe natuni nalobi deja nasi naloba ye deja esi eleki naloba ye deja mpona basali na nzambe bamusicien te non basali na nzambe ebele bakomi bahypocrite ebele base retire maki on eza public isu te ekomi caché c'est bon déjà donc yango omoni biso tobimi biso bango bacaché biso tobimi so bango baouvert sikoyo tokosala face toza kotala sikoyo lokola bakomi maki on a caché biso tobimi toloba mission ya denilesi ezokende mpena ezokende parce que maki na bato bazosala babiloko bakomi caché bakomi rekile baye sous public na tv te bakomi osala yango na baeglise alors là ça va là quand même ça va oui mais na tv nge ebenda badesordre. Ah bon. Sinon, bonne fête et indépendance. Et les gars, comment pas de Nil ici? Aujourd'hui, nous sommes les 4. Il y a 3 jours passés, les 30 juin. Non, c'est normal. La fête a été, mais naïve à Kimbo, Canabiso, toujours fêté 65e anniversaire avec méditation, tout ça, là. Mais il n'y avait pas. Et là, au moins, il y a graveté, hein. Pour la monnaie, il belé pena ba fêter qui jour. Oui, bah dans monnaie ba fêter mais on a trouvé en normal mais on a fêté avec raisonnement avec méditation. Comment ça s'est passé 65 ans donc c'est ça. Date d'indépendance le 30 juin. Et rappellera au nini en tant qu'humain, en tant que mwana mboka. Bon, ils ont rappelé l'indépendance d'Abisso que nous fêtons, mais toujours fêtons avec regret, toujours fêtons avec problème, toujours fêtons avec guerre, toujours fêtons avec beaucoup de choses. Malo, oui, tout fêtons avec accord il y a États-Unis, mais quand même, il y a un anniversaire, il y a un jour où toujours indépendance. Bon, mais tu avances pendant trop tôt. Ah bon, faut que nous soyons toujours indépendance, toujours indépendant. Sous ordre. C'est rien. Toi indépendant, pourtant ma bête toi indépendant. Bah on est capable de diriger biso. Bah diriger biso te beau tu serais dans Osani. Bon bah toi n'as sur dans Osani. Mais tu souka nango toke pas Trump. C'est rien. Pas Donald. Toi on est à masolo, ya masolo à Kati. Tu vois que le monde n'importe qui ceux qui a intérêt à payer Zali. C'est pourquoi le président est parti vers pour tout bénéficier quand même dans certaines choses que ça biso avancement. Ah bon. D'après Denis, si tu es sûr que accord et quoi apporter quelque chose dans mon porter biso mongo et porter biso paix ou porter biso c'est avancer monene ils ont 4 donc beaucoup d'avancées. Les États-Unis c'est un pays le plus grand la plus grande puissance du monde. Donc le président Trump a respecté la parole. Ok. Ceux qui ont lobby le Cameroun pour ça donc et puis ça se paie entre Bissau Rwanda et puis ça se avancé et puis ça se moins $400,000 ou 500 400 $500,000 par l'année c'est belé pendant 12 ans donc c'est belé et puis qu'on sécurisé Bissau belé donc je crois que
bananga bazali na ngona eyo bana ngo lelo faut c'est que alongwa siko échanger tu vois c'est déjà un pas qui amène beaucoup de changements. Ah bon. Mais d'après eux ba avantage ya Congo eza nini na accord wana mais tozwa mbongo soit ba d tozwa paix 3 tozwa sécurisation ya mboka Rwanda pe ozwa sécurisation et puis ba matière musupe koleke pa na ye donc baza équilibré mais Amérique local azo investir mbongo na ye azo investir biloko na ye c'est normal il faut gagner mais biso il faut to gagner belé Rwanda perdre nini na ba accord a perdre parce que ye azali koya koyiba azwi atekeli bango sikoyo disokomi to batimboli soki ya kozwa raffinement azwi mais biso au moins topesa ye matériel topesa Amérique matériel biloko oyo aza nango mposa topesi ye soki ya kosalela Rwanda mpo batravaille yango c'est pas un problème wana ekomi part na bango mais bango ezalaki mingi ba FDLR bon ke baza awa bon balongola bango bakende tozala kimia. Ah bon. Mais Amérique fa zwaka ebele mpo ye moto atie mbongo atie logistique atie finance na ye atie babiloko ebele donc c'est normal. Mais quand le retour de paix de la paix mais le retour de la paix est progressif à l'est de c'est progressif parce que Rwanda déjà ko retirer ndambo retirer biloko na ye akende AFC na M23 baza ba sous-titel na ye aloba bona supporter bino te bino ba congolais bo travailler na ba congolais ba comme ba netike non mais do ezali ba kosola na bango et puis on est refilge moi c'est gars au kota ici. Ah bon. Donc tout le bananga ba kozwa ba poste pe ba travailler sur pour bon ezala poste te mais ba kosolola qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme avantage azui mais justice ezaka. Mais comment vous trouvez discours il y a bananga ba M23 après accord il y a Félix akende soute Félix azala mais ba léger biso makam il y a déjà kobanga. Ah bon. Kobanga déjà. Ah bon. Mais sikoyo na bato bazo critiquer toujours Félix. Il y a des gens ba Félix a teki mboka. Batanga te bayebi accord te bayebi logo te baza bato substitution baza bato ba yoka kaka. Yango moni bato ba monaki Mozito Aipsi par exemple à faire lire à expliquer va expliquer population certaines choses où pour pas comprendre pour pas soupçonner Utekimboka intérêt beaucoup plus c'est ça rwandais non Rwanda na ba américain non biso toteka bien guerre c'est là pour guerre eza makasi za biso na Rwanda so guerre à Rwanda sili le reste là ba futilité. OK bananga on eza ba fabrication ya nani il doit opesa minduki alors to va bien opesa soute guerre sili yo mona so atali ça c'est moi zo beta masus non mais là ba biloko mike tout mona ba vidéo prophète ba bomi jeune moko public et pas ba M23 mais mutu moko même mutu moko za peuple congolais mais baza dirigé par bango c'est normal bilo musu fo mona na ba bêtise musu fo ne mona na po Amérique pa mona le monde entier mona yo razi bilo ngo ba osala comprendre c'est pour pas mona que effectivement ma beza côté na bango c'est normal mais que boy non le gouverneur Akimi ya bango Akimi ne so qui va bien pourquoi Akimi puis la mousse ça ba oluka e ba monete so Akimi pandele so qui va bien Akimi ACD na OK papa aosani abiki masoleza okufatika la kemi. Ah bon. Mais pour Nayo Lelo, tu dis bravo à Félix Antoine. Non mais Félix c'est un héros congolais qui a tenté avec les armes, il a vu que le pays est trahi. Infiltration les amakasi armée bango armée oyo wana ba infiltrer ya batu na bango batu na biso na batu ba Rwanda na batu muso na kati alors à concilier tous les deux
ake na négociation, ake na diplomatie agissante et atiki armée te azo formé armée pendant que moi bato musu ba osa contraction jusqu'à ce que makambo ici là. Ah bon. Mais il y a aussi sa guerre. Guerre aussi là. Ici là. Il y a aussi sa guerre. Ce guerre ici et si li to continue normal prière n'est pas dans les to kenda kuna ya mwana. Prière bokenda ko sala kuna. Prière to kenda ya mwana Nzambe mboka na zwaki mobimba nazo ngisa mobimba ici. OK. Soki eza pas négociation, soki eza pas massage. Voix oyo lingiza là, après. Donc il a utilisé la diplomatie agissante, il a utilisé l'armée. Mais la bateau ba Rwanda osala biso je kizengi. Ah ça eloko te. Bona ndamboka muke baza ko supporter na ba européen na ba américain yango azali makasi. Na ba chinois ba biloko bon. Na minute oyo siko biso to travailler na ba américain na bango. Siko ba osasa. Il aurait été. Donc à quatre cours oyo il fallait esalema. C'est pas la totalité mais au moins 40, 50, 60% déjà ils a fait. Mais après peu sort il y a ex-président Rosanini ou Azana Estambo. Mais Aza rebelle. A négocier au solo na ba kuna. Président Kabila a une idée ba kata mboka mais ba okata te parce que Amérique déjà tout signé souveraineté à État congolais. Donc déjà raté. Ah bon. Donc président Kabila ba bolongoli humilité. A ça sonné. Olé avant dernier a mis manifester. Ami la kisi. Kagame a ebise kende te bima. Olé obata ma bima gelo sa makamuna. La kisa oyo, mi la kisa oyo. Yango mona aye peuple asiliki. Or il y a bien. Avant d'aller bato ba ta ba makambo ezali mais soupçon. Mais sikoyo président Félix Abisi non AFC na banani wana ezaye. Habimis avant ça ba discours. Ah bon. Ça discours le 28, le 23. Le 23. Le 23, date il y a M23. C'est les chiffres. C'est les chiffres. Pourquoi ça discours le 23? Date on est symbolique. Mais bien sûr, donc AFC na nani. Baza ba gens politiques oyo pona moka. Pour ba l'axaké le Congo est en guerre. Oui oui. Mais ba arme na Babylone sous outi Rwanda. Rwanda ndé azo soutenir. Alors, so Rwanda siko biso to komi bien na. Il faut y pas bénéficier. Ah, Babylone ma belete mais azo mon avantage. Moi FDLR et Longwe. Moi nani sécurisation na épée là parce que Bush a nommé général pour s'occuper de makamwana. Donc Bush a ça à l'intérieur. Malgré tout lié tout mais la mais on a pas mambo ça mais yo mona moto en fait bango ba yaki kaka bazwa bamboka moko boy. Maintenant ngande a l'ambition o ya tiki. OK. Na ebisaki azo pouvoir comme président à gérer Congo. Na ebisaki o ya te pour rebelle o so bomi bato o ya te. Ata komiawa. A ozo te. Mais yo wala est-ce moni aye. Na ke États-Unis na zongi azaka na Goma na Bukavu. Azaka kuna. Azaka wala zo ya te botiko to. Na ba Willy Ngoma. Ba ba le temps bakangi ete bango nyonso fallait bazala awa. Le 30 de juin. To fêter na bango. Donc ici donc date na bango eleki donc c'est faux. Po bango baninga ba yawa. Nga na bino boya. So boye bozo pouvoir te. Bozo be la pouvoir te. Po manto ya président était et pas sous quitter. Donc tout le bas. Il y a deux choses qui me rassurent. Manto ya président il faut quitter oui. Bozo pouvoir. Quoi? Il faut nous avoir c'était Félix. Pour tout ça. Mais le roi va résister était. Alors 3 ans na liboso 2 ans so combien a aussi sa mandat na. Donc Tobenga est libérateur ya Ekolo Congo. Bon c'est un héros. Ah bon. Oui. C'est un héros. Il fait bien son comme là ça fait longtemps. Ah aussi sa guerre. Il est azolinga à résoudre les problèmes. Papa yo mona ba luro M23 ya kana wote. Ya boto la mboka. Stop to bamfumo to telemi. Il peut télémara. Bona na telema na ba passer ngate. Ola na biloko mike ba osala. Moi prière à la nation. Il faut télémela mutu en face. OK. Faut yebise nanga yo ndongo za wana wo yate. Ato yi ozwate. Ato zi parler la nation. Ozwate. Oh wana zwate. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné merci. Ah malanga na hotel. Ah mais ça doit pas ça.
Donc asuka pena mabele. Donc moi nazonge États-Unis prison. Donc c'est tout. Mais mikolo nzamba l'action te prophétie pour mboka. Mais mboka yango wana prophétie eza yango wana tozoke nango du jour au jour. Non prophétie mais kamere yo wana balobi obima te. Ba pese ordre abima te. J'aime la moni ba ko. Alors donc yo zo mama ondi. O mona makambo ndezo kende te. Mama zo kende lisekite ko kama te soko moni ya bon po pe azate alongwe pe. Na mona ndi aussi sa mandat oyo. Kamere. Oui. Na éviter mais en tout cas la vision nanga. Wa penzamba ola kisao. Maintenant la prophète so na oloba likambo c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Na loba yango déjà. On a déjà ti ya bango bazokota na webisa bango fa ba tia mboso avanda wana. Femme pas mboso tika oui, parce que mboso azana non, c'est pas parce que awuti bandu non. Mboso il n'a pas d'ambition. Il a 80 ans. Il va faire quoi? Il va chercher quoi? Il va payer où? Problème na yali ambo na ye avanda va payer drapeau, salut au drapeau azul au sako na ye ake. Qui est na batu mususu oyo ba ozo pouvoir pour aller récupérer le pouvoir. Na lela et pas maman ya président na lela. Bo mona ngo lelo bo mona ngo bo mona makamba ondeke zokende. Bonga attendez le boss va soupçonner kalika moté kana soupçonner nga wana yango nde nzambe pe akokisaka babi oza na miso aigle mona te o changer te ko changer te o changer ta tu pas changer yo lobi ke ba lobi na nga na soupçonner o soupçonner ka yango wana kasi na soupçonner ngai ngamu na ebisa ki e ka obima prison nga te tu babi obeta ba biloko mo boy o ya nango na tele eloko nini yo ko beta mutu ba condamner 20 ans. Yo télémisure va condamner obi a obima. Ah, il faut ça déliciter. Oui, oyebi mambo na koyeba ndenge nini nga na camarade ya Félicité. Nga na camarade ya bato na. Oui, mambo le kana mboka na biso mutande tunaki. Non. Bakangi abimi azu sous poste likolo. Non, ezaka bongo te na niveau caméra zalaki ndenge bakangaki 20 ans a obima ndeni. Abima ndeni. Na ebisa obima. Bongo nga na ebisaki Mathieu DPS wana na bia osa rébellion après ba okanga ye wana kena eboloto abimi ka pe combien wana pe soupçon donc voilà donc babilo wana nyonso soupçon Kabila père akufa telle date akufi wana pe soupçon wana déjà nda bazolo na pe Kabila okufa ti le lazo kufa ti. Oh monsieur Kabila c'est un projet, c'est quelque chose que Dieu a dit, c'est pas par rapport à la guerre. C'est il a l'esprit des morts. Kabila bien sûr. So ba bondeli eleki so ba bondeli ta akufa yo sakananga mamuna lo ba mona ngoma seki so ka sambelite ya akufa parce que na bato bandima ka yo kanga oyo mnanga so asambelite akufa yeba mais bien sûr na ibsaki mona oloba ayo kanga te oh mamuna oloba oske ngamuna tsheli boko tsheli boko na mututi nga oh ba procédure ne nyonso zinga za ina kati Bilonde bosala koma président. Oh, na yebisi bino ki assemblée par Laurent Dalonga te. Oui. Et alors na fongoli bino makambo. Boyebaki. So na bana na nganye. Mo boyeba. Kasi na fongoli bino boyebisi ko. O comprendre. Donc na bomba te na loba so likambo eza. Aza mutu bien, il a fait des choses mais aye ko péter ba botele ba biloko aki a comme rebelle bon. Ça pas d'abord révolution, d'accord? Mais na yebisi déjà que plan oyo zali nango po ya kozwa parce que le plan de Nanga c'était quoi? C'est la révolution, c'est pas une guerre. La révolution ça dit quelqu'un qui se rebelle par rapport à la Bible. Après ça profession la 90 profession va pesaka que eloko nani uta cheval mo auta kuna aoya awa. Alors à partir de Babiloko anande prophétie oyo ya zwa à se conserver avant de liao. Bon, mais tant oya yi azo zwa bamboka po aya awa plan ya nzambe pe changer po toloki mboka tozwi ba mabele to pupoli to lobi mangamba oya te soka oya aoshome aoshome bakangi ye atikali na boloko c'est fini. Alors na minute mangamba tout est changé. Amérique a signé mangamba changer biloko tout est changé. Nzambe ma mandat ya Félix na loba clair manteau na parce que il est là. Il est encore. Il est là. Donc,
ye nanga siko ala problème il faut andima président il faut akende doa andima après aye bon koya pe awa pe ana risque po akoya bakokanga ye pe nanga mais moi to bangi c'était yaka kaka bon soki bokelo solo la kola bon ngai na pour nani te dialogue te pour dialogue peut sa solution te dialogue peut sa solution dialogue eza kaka ba parti batu baye bakota na ba gouvernement baluka ba poste na bango kasi eza poste c'est beau eza nini Kabila yebi ka awa aza militaire ta okota nde il faut dialogue pour ekotisa ye nanga okota wande yebsa aoya wande teza mo passé ya passe il faut dialogue pour bakota yango balinga eloko ya catholique président pe abuda yango alingi esangisa alors so basangisi ba donner na bango nyonso ekoyi ah bon alors donc ma minute wana siko ekomi politique ah yo zayi mabe yo zayi boy mais moi en tant que prophète des nations na oyebisa président yo karanga dialogue wana ekopesa solution te dialogue ekopesa te ba arranger kaka ba nanga so ba oya ba ya so ba to ba oya te ba ya te pour eloko moko ya malonga combien de dialogue ça na Congo plusieurs fois voilà donc ils ont redémarré mboka kaka ko redémarrer donc je suis pas pour le dialogue dialogue on a sakolaka et ça dialogue il y a reconstruction to sangani biso tout to luki force to kende à l'interne à l'externe pour to luka ba moyen pour to tonga to ça la plan maréchal to par exemple 2000 milliards to buki mboka pendant 6 ans to tongi mboka c'est pas le dialogue ya oyo azaki moi mabele na lemba oyo azui moi mabele basangani te wana ya dialogue il y a intérêt personnel ya batu bakota alors dialogue oyo batu voilà on va détecter très bien mais réconciliation pe ya après Fayulu tomoni pe Adolphe Muzitu oyo mais bango nyonso bazo senga dialogue po bakota ti bo Fayulu akota nini moto akomoso na président so batie premier ministre on dit mat bo suko moto avandi atali no mazaki na vision ya avandi atali abi pouvoir rezo kenengaka boye pouvoir rezo kenengaka boye ayi ke so asengi président ondima président ndimi olingi nini après cadre de la patrie eza de ya parti oyo asali moi biloko oyo asali po bazwa pouvoir kasi siko bato na bato bamoluka poste si voilà donc baolu congolais alinga poste alia kaka yo moni congolais atambolaka avandaka bomo congolais po azwi poste te akokufa moza pour yango non je suis pas pour le dialogue naza contre le dialogue mais ça peut aboutir à quelque chose mais ils ont partage de pouvoir mais moi le président peut fonctionner sans bango ah bon oui. Mais qu'est-ce que akosola na nanga akosola na bato wana bato ba dangereux bango wana yo le reste wana ba mirimiri ya bato ba dangereux po ba révolter ki basala ki rébellion bananga yango bengi ba non za Rwanda na banzela na bango OK nanga lokwa sa kota ka simima munduki bon mais ngapo nanga faut ba funda ye nanga il faut ba funda ye penda ba kanga ye mais ce pays oui ba kanga ye penda na yena na Kabila mais lokola mboka esengaka pe mo masolo bakosolola problème ya nango te bazwi bakoti bon ya rien mais peuple congolais yo moni te na indépendance na balongoli photo ya Kabila ça dit les gens sont en colère envers Kabila mobalakana na ye parce que ye azali président toza olinga tumsolo aye kunda travailler malamu a travaillé non awa il a travaillé il n'a pas travaillé il a travaillé oui il a fait ce qu'il devait faire mais il fallait vendre rien pourquoi que kota rebelle pourquoi il n'a pas besoin de ça c'est un milliardaire il a l'argent mbongo oyo ko bebisa na bazalendo ba corrompre bango mbongo il fallait otonga bandako na yo bakangi bato na ebele na Kisasa oui bakangi bango bakangi après de l'art au lieu mbongo wana ezala pona kotonga mboka mbongo wana eke na ebakisa beauté ya mboka na construction Kabila décevant en moyen temps. Kabila décevant na de sengote envers Kabila mais on appelle mutu na oti mutu nanga mesili c'est to coopérer sur nini vraiment ta mo comment te ba no longolé na
histoire ya bapano mais na histoire ya Congo aza kaka azala azali mais aisu na poa oyo azali nango te congolais so asilikeli le Congolais abosanaka mbango te fais attention moko tobengana barwandais GTA congolais so abi adécide lelo yo ozwa problème osala yango. Mais après, Rwandais, tout le monde a na Congo, va circuler comme il faut. Mais bazala kaka tu bo bazala. Tu bazar officiellement. Bazali. Ils a pas si mutami bazali mais obatama. Ah. Ils a pas si mutami. Yo nde yebi bango te mille yo zala te biso to yebi bango. Yo yebi ba Rwandais na Bien sûr. Bazali belé. Tene na mona ba Rwandais na belé na Congo. Ba fait voir. Ah ya les États-Unis na bango ba ya ka. Congo. Babala bango wa ebele bakonzi babala ba deuxième femme ba Rwandais. Oui baze. Bana bandako yo bana bandako papa omona bango te. Rwandais ndako na Congo. Oh. Mais deuxième bureau ya mutu na yo aza ministre butiko aocha yo. Oh ocha ndeni za lo kala. E banda kala. Siko yo mona ngo lelo. Bakota na Goma na bakota. Toi mboka moko toi ba voisin ya net Brazza na biso. Oye bandeni ke muta Brazza za. C'est vraiment passé surtout biso na Brazzaville to kana moi aspect physiquement. Oui mais langage. Tonalité na break ba break benda ba wana. C'est la peine ba break akuna. Te. Na linga bango te. Bongo oye bandeni ba na break. Ce que non ba break ba vrai basi mais na pas bango te. Qui va monter vrai break mais ba na malédiction. So que Rwanda ozo break te. Ah, alinga bango te na bango. Bango baza bata boy. Na na bien c'est taille inde libala détail. Muta malédiction apeso malédiction monte gogo kufa. Da ba Rwandais baza modi. O makolo vimba to yebi bango ta totanga na mona lumbasi. O makolo te vimba wa ti to yebi bango na ba oyo. Ah normal to yebi. On les vit mandé ba forme na bango. Te bango nyoso te baza ba catégorie oyebi ko malédiction. Oyo ça va. Oyo to yebi bango. Ah il accera. Ah oh malédiction. Oh papa. Ya malédiction des arandeni. Na lingi te yo ni ngabilo. Agobo luka. Non ba biso ba boye. Boye. Bagomo luka ba biloko. Tu mets détail te ba to ba hôtel biso ba comprendre pour le makolo vimba na. Ya malédiction. Ah. Et puis batika bana bango. Bongo oya taille. Obotene mwana ozonga rwanda. Bongo oya boy. Nani? Bango nyoso baza bongo 3 quarts. Baza na bango bongo me ba elengite. Basi kitoko me elengite. Yo oyeba ndeni ke baza elengite. Nga mutu na oloba na yo za peleke ya muke oyesika na olaction vie. Na boyite. Na olaction. Mais po yeba ke elengite c'est que meka kite. Oyeba ndeni biloko eza na mungo dele. Non. Ko mekeze lo mususu. Mais apparence oyeba déjà à partir apparence. Oui elengite. Oyeba déjà que o malédiction, muta malédiction eleng. Nga udu na meka bango te donc. Tango na ke étudiant nazwa bango na chambre ata 3 ba sokola nga chambre. Oh. Kasi na na ke étudiant kasi ba yenga na oublier bango na zi 3 na tie bango na chambre ba sokola. À l'époque botanga na ba Rwandais. Kasi bango baza ko ya ba Rubera wana nyoso ba ya na campus ya Lumbashi. En tant que ba spécialiste ba étudiant rwandais. Rubero akenda. Azali. Kala Congo. Azako. Rubero. Bo akufa. Bo asa ba prière nini, na sa ba prière. Asa la rapé. Asa ba prière ko, a fonction la rat. Oui. Azali hermo na poto hermo aza wana me mikolo na omonete. Na benga ye na réunion moto salata za vice président. Ayaka na réunion mona sa na foire ayaka. Mais si on peut inviter que conférence moi ils en Rwanda, to campagne moi évangélisation. Mikolo na okende. Pour faire Denis les sacs évangéliser. Non, côté ya même ero mikolo te. Mikolo te. Mais muta n'église munene kuna 5 congolais ba congolais ba l'église. Ya minene. Mais na minute toi na conflit to que il faut ici la benda bien congolais azo circuler, rwandais azo circuler, là ça va. On est en paix maintenant. Pour yo Fachi Beton osenga azala nanu
to Mais azali. siliatika. Mandat na ye ezali na. Tu n'as bien après mandat o. Ah, Osenga zala nan par rapport ça dépend na ye. Leya olinga. Tende olinga te. Te ngana o dépend na ye te po ye aza faveur ya Nzambe. Ana grâce à Nzambe. Donc son Nzambe alingi tozala na ata 20 ans encore. Bon, pas 20 ans, mais... Tu n'as pas ce exemple. Et rien. Voilà, Maël est aussi là. Ok. Président Batiaka 3 ans, 3 mois, 3 fois. Peut-être 3e fois, oui, mais pas trop. Mais la monnaie de comment pas passer professeur avec Kabila Rozonga na Bokonzi. Ngam na pesa, ngwanga na ndeni ngam na loba Kabila Rozonga. Boniko, ngoya opesa nani professeur. Ah, on pesa nani. A Rozonga personne. Professeur ngam na pesa Rozonga pas déconner. Rozonga ndeni. So professeur Koufi. Mais la prophétie, tu peux détruire ça toi-même. Ah bon? Oui, Dieu peut te donner une prophétie, tu peux le détruire. Ah, fallait zela, nzamba bia ozonga, il fallait zela. Angaya na ndeni, ni aoya na élection. Voilà, mais yo yesko na mindugo osandi. Si matin. Réputation Koufi déjà. Réputation Koufi te nzamba abomiye dans le sens que eloko yongo sala et a voté, c'est pas bien. Il avait tous les moyens de revenir un jour. Parce que Dieu lui avait dit qu'il reviendra. Ok. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe entre toi et Daniel Safou? Ah oui, Moutaliboma na yo repesanga. Moutabia robeta yo zo traité Moutaliboma. Avandaka. Oui, bateka avandaka. Ala pemel na. Oh, Mouta pemel na nga robeta nga wate. Siko robeta nga wate. Alobi angaka beta yo mais madame na enda pekisi. Sola zo boma moto za pour madame na. La obeta yenga na Daniel Safou sportif, ngana sportif na obeta ye. Comment sportif to za Salaka. Ah, prophète. Ouais. Comment bate? Non non na Salaka. Au sala sport. Oh. Ayebite. Oh, na kate na za karateka babilo rebele. Moi matete. Denis le si karateka. Moi na matete. Matete. Buta matete. Te meta mola na Kenya ekolo. Ata na avenue na soko bimi kala sima. Aya ko tikela ka mon église. Daniel Safou. Safou. Kola la kipe mikolo tende umona asili. Abengi nga trop mikolo na. Oya mbete. Donc kanda ya ngwana. Ah non. Ali razo kila makambo. Ye problème nega Joseph. Alingi ya Joseph afinga Joseph. Loko Joseph alongwe siko. Chila lingeti. Ya lingi a continuer ngam na pesa ye. Elo ni nga wela na ye. Il ça réfléchir. Ngane to wela. Peut-être yonde faut yebisa biso. Nini oboko welela. Il n'est même pas député. Il n'est même pas député. Daniel Safou. Aza député. Aza élite. Aza député. Roba ex. Humilité longwa. Aloba la rapport aloba. Namoni agent na mo atinde nga eloko mo na seki na ngai. Ozo seka Daniel Safou. Non mais là c'est kablo. Yazo zongo sérieux, yo zo seka. Je suis un homme de Dieu, je peux pas me battre avec quelqu'un comment. Bon on soki ya affronter. Olingo sela o baba so baba beto na gauche pesa droite. Tenga za bongo tenga obeti na beti yo. Boyo katinga izaka weyo droite ovaninya. Tenga na osile sayo. So abeti yo po beti. Na obeta yeko. Daniel Safou. Po mutaliboma il faut liboma sile il faut osala liboma te azalaka liboma te azaliboma te. Est-ce mutu normal a ozalwa ye? Non. C'est pas normal. Daniel Safou avant la pembe na ngawa. Daniel no lo na. Daniel no lo ya kawa. Ah Daniel Safou ole de vidéo ya kota te. Kota te. Ayo luka. Ba otike le porte ga una ba soda te be ba otike le porte à kota. L'homme de Dieu ndeni. Arrête, aoya na bula bagarre. Bagarre kamunini. Di kamunini ngala. Yesa di kamunini ngala. Abo so bika pona mère. Te na tuni li kamunini ngala. Yango ni ngana tuna ona. Kazi yango la zoloba. Di kamunini ngala eto bunda. Ça fois azalaka soka zui avandi lugima mutu bombo aza mwa kombo po mwa matangita. Ebenda akola ndete. L'année à Moutouté. Il y a ni chaud ni froid dans la position. Daniel Safou. Moutaloba, la linguette à Ivoirien, ceux qui sénégalais. La linguette, à Congolais. À Congolais, quand il y a le bas Ivoirien, ceux qui sénégalais. J'ai la linguette. À bien, la linguette, à bien. Mais la monnaie peut aussi ndeko na musheni pardon ezaki point non c'est ce qui ça qui n'a pas non
En fait, tango ba problème ya ministre ya justice yaki, il y a eu un dossier azana makamuna ye na bango. Alors, batu ba badolo ba zaboya na bisi bango il était mutu ya makambu. Mais atika avant siko a commis ala normal là ça makambu. Apparemment il dérangeait qui peut battre. Lié moko dérangeait qui ngana lobi pour la ye ba batu na nyango. Yana batu na ye ya batu ba civil banane ngana ye to kutalaka yo ga libanga na yawa te. Oui alors chaque jour nataka ka etibo a tout ami po alobi bana ba koyoka bo bana wana bo bana kala bana ba ye ba ete ba yebi problème na ngai ezali que na seki pardon ce que touche qui alimbisa. Ah bon, ah non, vous avez un message dans le solo. Ce qui est à Monique, ah, pas ça. Il dérangeait. Et moi, Joana, ça, il m'a faux. Bon, on a retiré ma lobe. Ah, bien, aïe. Aïe. Ah bon. Mais il y a quand même yo mamou fait au Rambo que Kofi a payé $1000 pour abenga pour tout buna achanga mbeli or ya naza mama na te Kofi na go longola mbeli na ye na longola Kofi mutu na ngata betenga mbeli na fundi te mais azara sportif Verambo oka kombote Verambo bongo sport ezaka na taille sport ya na taille te sport eza intelligence équiparate te navo sale lo mongo boya lali. Ah bon. Mais il y a mutunanga. Rambo ata finginga ata lubi ya mutunanga. Et ya mutunanga. Ata tenga mbeli na longola ngo mais azaka mutunanga. Ah bon. Voilà. A mutunanga bo Kofi azana na mutunanga. Oui, nabi ke Kofi. Ata to loba de to loba na za mutunanga. Ba reproche na yo na gouvernement actuel eko kozala nini? Na ko reprocher gouvernement ba obunda. Non, mais oyaka so mutalo bazo bunda guerre ezali bao sala te ba olongola bango na ba remaniement ekoya mais le pays na parti ni nozo mona ke bazo boiter bazo sunga chef de l'état te. Non bazo bunda bao bunda pendande bazana bazo bunda po ba sala effort ya ko sala makamwa minene mais guerre ba bloquer belé Baobunda, namoni reproche mon na ça bango te mais bazobunda vraiment. Baobunda parce que au moins mutu soki guerre eza ba bloquer eza ata zo ça l'effort. Il y a difficile pour mon nango. Alors baza 70% 60% il y a crédit donc c'est bon. Ah bon. Voilà. Attends que le baba au sala, il travaille hein, toi là baba au sala, Dudu Famba baba au sala. Dudu Famba. Denile si Famba. Dudu Famba. Dollar de tout ça va. Dudu Famba. Dollar de tout ça. De quoi Denile si Famba. Il y a des changé na Congo. Non mais ma ministre ya ba fonction publique, il y a beaucoup de ministres qui travaillent hein. Ba ministre ba longola ba on kalaté mais ba musu ba au sala. Et bongo Maman Thérèse Kayikwamba. Hein? Maman Thérèse. Ah nani? Maman Thérèse. Nani? Ou la Premier ministre? Ah salade. Ah salade bien. Il travaille. Ah salade. Voilà. Mais les lots attendent que homme de Dieu. Mais ministre il a fait étranger maintenant mutunanga yoana. Ah mais Rwanda Wagner. Na lukai. So la zita il faut le lukai na ministre na ministère na ina pese mbote. Ah président Bengié. Mama de mama. Ah! Oh, wata zo kota. Acho bunda libanda mo. Petit toi là makasi. Foyo ka anglais. Non. Wana. Moi PPD anga saboter mais ba ramasser. Ah non. Ah batika Wagner mutulanga yi. Alela effort. Oubien un grand avocat. En Allemagne oui, c'est lui qui est parmi les grands barreaux allemands. Voilà, mais tant qu'homme de Dieu, les lots, bah chansons, il y a des artistes et musiciens profanes. Et ça éducatif, et resunga, et éduquer masse, il y a peuple congolais, d'après eux. Et belé ba olo bêtise. Olo ba bêtise. Oui, pour me dire que tout le monde a eu conseil au yaki nangote. Là? Il pour me dire que yimba. Yo ebi ande mona. Na 18 ça so ebi. Mais yoka Mamuni. On a la social, on a la musique pour fan, on a musicien social.
Je prêche la société. Betanga tonga. Non. Mais ils ont un message, non? Oui. Koko, là, porte pas, c'est médecin, oui, bah, il est médecin, docteur de l'université de Kinshasa, il est parti en Europe, il est aux États-Unis, c'est médecin. Vous aurez aidé. Ah, bon, plutôt, c'est médecin. Donc, mais il est le roi homme d'affaires, tu vas tonga, c'est-à-dire, il faut aller vers les gens qui font du bien. Si vous avez péché, vous allez payer un pécheur. Si vous avez mutambon, vous allez payer un mutambon. Pour multiplier, à faire un conseil, c'est pour vous. C'est ça le message, en fait. Voilà. Mais c'est ces derniers temps, où les gars, na milieu à musique profane na biso, surtout tout en nos départements, il fallait pour pas, où tout le monde est communicateur et qui zongi, ou à l'obaki, ou à zongi, ça qui ou à toucher. Fallait à l'obanete avant d'aranaye, soit à l'obi à l'obaraye. Mais ils ont touché tout, vous voyez, analyser, c'est normal, fallait attendre bango et même parle. C'est fallait attendre bango. Bango comment ba fali. Comment ba fali. Vous fallait attendre bango. Ba communicateur ba rumo linga basi na kombo ya fali. Mais ba fan kasi to tata ba fan. Ba fan ya fali ba lo. Ba warrior ba na bango juste ba autre que ne concert ya na bango. Na ba tumusu ba komi ko linga ko bimana basi na kombo ya fali. Même tout ça a élevé. Vous profitez de la semaine. Et ça, c'est normal. Eh, kasi ça ni ba futa ka été a ça. Na profiter ka na komba fali. A péter là ça ni. A profiter ka wana dugi moi break mo wa bandi na. Mais bientôt vous en à Dubaï le 9 août fali pour Buda tu na ngao batu ba oya. Fali c'est la foule. Ah bon? À Dubaï, le premier artiste congolais a été na salle na ba norme na Dubaï. Banda kala beta na ba norme. Na bina ndenga Dubaï, congolais liboso. Po bande ko belé ba kenda ba beta na ba restaurant, ba beta na ba bar. Et a beta sur la salle multidimensionnel. Il y a plus de 5000 places. Oui, aza multidimensionnel. Aza star international. Il joue avec des critères. Donc a beta. Ah bon. Comme remarque, ou soit critique, non, toute dernière chanson, il y a Héritier Watanabe, Magoda. Et ça sauté, ça danse. Oui, danse Magoda. Et ça chanson dansante. Oui, mais ça m'a cambré. Babisé pas la bango, ça bon. Bah on va pas payer. C'est normal. Il peut faire ce qu'il peut faire. Justice a éminé au. Quand même aussi, il faut se plaire en anglais. Hein? Oyo karango pe. Bon, on a kuta nango, so la kuta ina net mikolo nyoso be ba otia ko yango. Ba otia magoda. Oyo ki yango pe. Bon na yo katende ngando to na mutu. Magoda. Na mutu na mai na makila na tala kape. So be na mona pe nani mutu na biso ya. Oh ya biso awa o atala mamba TV o. Nani yo poye baba komote. Comment on est nani kasi. J'ai fait ça. C'est ça. C'est ça. En fait, hier tant abando loba magoda na o yebate en fait, tant on atali maman azo sauter dans le vide yemo. Magoda ya makambo. Maman azo sauter na ba wenze baninga. Oh. Azo sauter. Nde na tuni babima boda ngo ya ngwana soki maboda. Magoda ngolo bani. Ngana yebi makambo. Azo sauter na ba voiture nga. Ah! Oh, eza héritier. Magoda. Bon, c'est ça ni. Eza héritier, te ebele basala badasa. Il y a bien eza mabena malamu simanga na digi na yo ka digi baso baba bayema bandemba bo ye mutali boso. Mais bazo pesa les sauter. Ah bon. Et wana go bebisa bato. Mais soueno ezali 2026 Stade de France a fallu ezala ebetama. Stade ya mbongo banini bablo ebele. Normalement fali nenga za wana gouvernement congolais ba doza bitumba babilo ebele mais bakope ko tia mo enveloppe pe esunga ya. Gouvernement, oui. Pour un événement, oui. La Stade de France. Oui, parce que Stade de France, c'est un million.
million bon sikoyo lokola ye anga ti ambition esenga ye moko akoproduire yango ça le problème mais ye moko akozwa 6 millions ou 2 millions akefuta maintenant omoni musicien aka lokola bébé foka mutu moko aya afuta asala boye mais c'est une grande star aobeta Stade de France. bato baya bato baotonda bota toloba stade oyo azie kotondaka nde etondaka lokola liki non na boye babeta mpe bavide eza ye nani mpe nino abeta mpe bavide eza donc ye mpe akobeta majorité nde ekontaka ful wana voilà eza poto eza kini te mais akobeta mpenza bato baye mokili ye mpenza ye akobeta mpo ye aza camerounais aza ivoirien aza biloko nyonso wana baoya ya kobeta do bandeko mosusu bakokobeta te bakoka te fere lelo yo komboka fere nini exemple Kofi Kasi Kofi Olomide Kofi ina hipodrome abeti te bo robeta stade de France Kofi ozala incapable na lobi hipodrome abeti te bo robeta stade de France hipodrome alelaki awa omonaki Kofi te alobi ke eza na artiste congolais alobi fali akobebisa ye moko abeta basi na bakenya ye moko abeta basi asamba na basi mpona baviole bani c'est normal bassociation ils peuvent l'accuser bato baokende mpe afali pourquoi bassociation bakofunda ye yango omoni babiloko na ebele ata mundele ya mundele bassociation ya mindele bazala na impact bakoanule yo concert mais Kofi ça va mais lelo makambo nyonso omo akomela ye koma kaka fali te fali aa na ye moto aza na makambo na ye mpe ya makambo na ye mais fali te eza ye moko bassociation babiloko ebele baofunda ye donc fali pour rien donc fali na pour rien fali ye problème na fali mwana Didi Stone or Didi Stone aza mwana leki na ye mwana na ye leki na ye parce que amema ye na nani ana problème na ye te bakutaka na baamri banini bakote balingi te mais ayebisa mwana na ye te aolekisa message yango ndeni mwana aza répondre ya bi tokutalanga na makambo fali akende kozwa moto ya mwana nde fali ya na moto international akende kozwa moto ya mwana nde Kofi abifala azoprofite epa mwana na ye mwana na ye succès Didi Stone eza ya nini eza aza défilé de monde aza mannequin c'est tout même bapetit oyo nyonso badefilaka wana eza bato kaka badefilaka mais fali ya star fali popa fali apesa elengi wana aoya concert afali Kofi te ye mais ye aokende concert na ye te akokende défilé amoni adéfilé c'est bon petite sœur na ye mama na ye ami azaka avocat oyebako mama lia aza avocate bata quartier la te baboyi yango babe banda otya ye kaka mais aza ni avocat bato ya quartier la te nde nani bato ya Kofi te bato yango banani baporte parole na mama kitoko omona mwasi te ondela bota te mama lia aza nani oyo natala mere wana boye ondela bota te poso mpenza lokola nina osolokola nina na kamprenaka mamere wana te nzoto na ye mama lia kozala na ye te mwasi la femme de Kofi il était la femme de Kofi 25 ans de pouvoir nayebi te combien bazala na ye basala plus de 20 ans plus de 20 ans non voilà ese moto azozwa ngwende wana epa Kofi 20 ans tika biloko naoloba 20 ans yo ozoloba mwasi akoleka pe te dans na 70 ans okufa na age ni mamoni yo ozoloba akende orenye deva nani mama oyo yango bato bazokolaka prophétie na oyo ya mise non Kofi aza na 70 ans aosalasa mosu 20 ans ou 30 ans boye mama mimi wana kozala 70 ans so abakisi 30 ans 100 ans kasi ye akozala wana azala te akima nani Cindy akende wapi akende obeta wapi ye po abeta na Kofi so esili carrière na ye mpe esili mais babe aza la légende légende nani ya bavoix féminine
Maman Bilabel te ye. Bache ba maman Bilabel Ye te ya na likolo. rien. Akomite? Azate. Aïma bien, aïma banze makufi, aïma bien, mais Bilabel azat star, azat légende ya basi. Donc on peut pas comparer Bilabel et Cindy. Ah, on compare ba onde nini baza différent. Eh, maman Bilabel a star planétaire. Et puis azat légende venda ya solo. Oui. Ah, boniko. Ah. Mi aïma bien, maman si aïma bien. Si chante Kofi, si chante Kofi, si chante Taboulé. Cindy chante Kofi. Oui. Cindy chante Taboulé. Voilà. Et là, on est en wall. Avre misère, assez bien, mais maman n'a ni à ma casse. N'a mon amour, la qui n'a pas mère. Ah, même je lis, j'ai tababana. Ah. Oh. Oh, bozo na banane. Ba fa ya test bana. Faya pe bana. Faya te so ayembana tabule. Bana. Musique ya ici là. Donc lelo mama Mbili aza pena la légende. Mbili ati lelo asa. Na ke na irobi. Na ka na robi. Yo ba beno ka loketo. Na ke na irobi. Bon, to gaeta. Mais par rapport à la comparaison ça dans la musique à Congo, lelo on peut comparer Fally Ipupa avec qui dans la musique à Congo? Non, Fally Ayemoko. Non, Fally Ayemoko. Fally Ayemoko. Bon, comparer Fally na. Mais bachara Fally na Ferré. Fally te quand même. Ferré c'est une grande star, aza mamunaye na ndenge na ye mais Fally te. Fally amutu nene. Légende congolais. Mais Ferré pas la légende. Excusez, Coco même otuninga question ya Fally, nabi Fally aza premier. Na minito na Congo. Ba légende ndé nazoto. Te légende te nga kutunanga légende te po Fally a légende. Nde mona ba Kofi na ba Taboulé na banane. C'est tout. Et puis a robeta musique oyo o bango ba obeta te yazo beta world. A beta biloko à niveau mususu. Fally Ipupa. Ah, en studio hein. Fally a obeta, Fally tanaye. La tanaye, c'est bon. Donc nous vivons l'époque de Fally Ipupa. Oui. C'est Fally qui règne. Donc c'est lui le guide de la musique congolaise. Bon, les guides c'est trop dur, mais c'est une légende, c'est son temps. Nani fait la banda va payer, mais tant na épée à matin. Ok. Mon mutaza na niveau na e. Ah niveau te ko comparer Fally na vérité. Faire aza na ligne na e. Fally à la ligne, Fally à musika. Que faire? Fally à musique. Fally beta biloko oyo ba to beta te boyo comparer Fally. Abeta biloko to beta te exemple neti nini ya Fally abeti wa to abeti. Na songi di yo pe. Abeta ba yuare na ese Fally na beta. Wana na Congo na beta. Faire auto beta ING. Ah tika biloko na wana. Yo comparer NG wana ya beti bengo abeti na New York après à Londres à nini après atondi sango à intérieur abeta ti abeta ba martyr à Kendati mambo sila bina file tikali stade de martyr ici duo ça beta stade de martyr tikali stade de France non stade de France ne na oloba martyr abeta mais na olobi stade de France en d'autres termes na oloba stade de France yo moni artiste bususu ata vision à stade de France c'est ça. Exact. Bah vous il a fallu bêter après bah il va couper mais bakati la moitié à stade il fallait baba la kaki 2025 non 2025 non il n'a pas joué il y a des conditions c'est de l'argent beaucoup de choses c'est à cause d'une date moyibi baza moyibi batouane fallait azako luka ba moyen ou permettre à ça la stade c'est l'argent papa beaucoup d'argent hein? Ça coûte hein? Oh ça coûte quoi Stade de France ouais. Il faut revendre un jour, il y a une évangélisation. Oui. Nous bêta ba martyr. Mais oui. Mais you zo nani? Ah, Stade de France. Oh. Ma bien, Nino a un extraterrestre. Non. Yep ça. Aza humain. Voilà. Donc ils ont ambition. Okay. Quand tu as l'ambition de quelque chose, tu vas le faire. Voilà. Ils ont théo nante.
Bango biso ça ba stade ba après 20 ans non. Oui. Biso ça ba stade ba 20 ans après biso. Donc na mona nzambe avant na mona biloko avant. Avant ba tout ba mona. Et puis ba Moïse ba obeta ba beti concert. Évangélisation te. Ba Mike la ba beti concert ba exauté. Biso to tei nzambe. Lilobaka que ton d'ici stade. Ah papa. Pourquoi comparaka te. Ah bon. Voilà, Denis Lessi. Je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Juste monte la fin, na bateau tout au qui Zela la na pesa mbote après na ekoloba. Na zela na pesa mbote. Na pesa patron bedasu mbote bogos muya ya Patrick ministre. Patrick Muya. Alingaka ye. Tu vas la pesa 6 mois de salaire. Patrick Muya. Oya comme président. Kilova, Gilwando Kings lova ya ba Kings. Gouverneur Fifi Masuka Lwalaba. Dézola, gouverneur Kiabula. Dézola London. Galois Zoka petit à Paris. Didier Boudimbu, Gilles Alingete. Koda Mboka yango ana ezala rasha. Ya Willy Musheni. Nadine Mamona. Ozoboka kama banga. Azande konangati. Bon problème. Te pomte. Ngata ke bakundi yo ake wapi na okumiseka. Nadine Mamona, Moudims Pascal Kester adjoint à Sénat, ministre des Affaires étrangères à Baksam na Libanga. Maman Wagner. Liste collier. Maman Wagner. Oso Baksam. Non. Bon Doudou Famba. Doudou Famba ça dernier parce que na lekisagi awa po Adam Tassouk. L'homme qui raisonne en dollars et qui ne parle qu'en dollars et qui ne raisonne qu'en dollars et le franc congolais il le prend tout. Donc Doudou Famba, l'ami des dollars. Doudou Famba. Oui. Quand tu parles avec lui, il te parle en dollars. Ah bon? Oui. Ma PC est peu en beauté. Parce qu'on l'a ministre et à fonction publique. Ah, dans un mais va parler. On a noué bien été. Mais PC n'a pas. Na boy. Na lo ba Marcelo. Marcelo Tunas. Appelle Sembot. Ah mutulanga. Oui, bah on est. Mais ils ont battu souper dans le combo boyo. Et tanga na yo, tanga nani. Kabundo Alessa. Ah mutulanga, c'est un serviteur de Dieu. Oui, Kabundi c'est un serviteur de Dieu. Tanga na banda ya bandati. Aye kozwa après nga. Mais c'est un grand. Kabundo. Oui. Problème. Frère Patrice. Moussoko. Alors, il m'a dit ma foi Patrice. Bovin, c'est Bawele, ville de Bouta, gouverneur Mike David Moukeni dans les Léopard. Léopard, par sec, n'a mettre ça Moukoko qu'on a pu se beauté. Et le province en contribution, stade de route, les autres Amazon, ça là, n'a pas molié. En tout cas, gouverneur Mike David Moukeni dans les Lio. La secrétaire n'a vraiment pas molabino. Je crois que bana yakin bana monde entier na lela bino fort. Otuni likambo ya ministre sortate ya ministre au PC Mbotete mettre ministre oui bien ou longwa qui a justice. Wa justice. Au PC Mbotete comment au PC Mbotete? Te mais abonga na problème là. Te na tunio comment au PC Mbotete? Na tunio ngana na problème là. Na pesa une prophétie pour na ye na ndenga mabeta à Kolongwa parce que ça et puis dans le bail aux en gouvernement mais à ça a travaillé quand même bien. Il a bien travaillé, oui, il a travaillé. So kozonga oui pe ozonga a kozonga na bon caméra zonga te caméra zonga na pouvoir il y a kozonga pe il y a pas de problème. Ah bon oui la pesi mbote le maître Jordan DFC maître Jordan yo baby ça kanga ils sont dans que l'église au baby ça kaka mais aux 8 ans hein kata yo pesi ba mbote awa oko kata te kata Doudou Famba est-ce que c'est qui kata merci à Dray Mabaya un bon tonton il y a pas de comme toi Dray Mabaya je suis au Calisolo Dray Mabaya papa kata une question peut répondre à été Dray Mabaya la yo kai Dray Mabaya ah non na mona na batu mais Dray Mabaya Dray Mabaya prophète Denis Lessi yo katande na yo kaka tout le monde a gagné à Dubaï ici à travers Dray Mabaya
En tout cas, Il est puissant. lokola mwana na ngai mutu na nga ake Dubaï. Allez, Merci aussi à JB Kumaluta. Un grand merci à maman Clarisse Mouyembi et Gilenga Ntsebe au Parolanda Biso Sikoyo. Maman Clarisse, big salutation à toi. Un grand merci à mon ami Megra Mangwana, pourquoi pas à HK Henri, mon frère et ami. Un grand merci à l'équipe Mobimba Afrique et Télévision. Pourquoi pas de dire merci à Richard Ntessa. Richard Ntessa. Ouais. Ah, Richard Ntessa, toujours cardinal. Fidèle. Azala. L'archevêque Mike Lokamba. Azali. Mutuna out. Mutuna yakati. Ah. Yakati. Dédéda. Voilà. Merci aussi à Juma Claude Bols, moteur au pour la réalisation en Afrique et Lengi Télévision. Pourquoi pas na bateau tout baling arabiso. Je pense que tout le monde a bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.